Et toujours bandeko, la série continue. Tozota la bongo lisoloango. Na bandimbola toujours ça continue. Ah, banani balingi baye ba suite ya masolo ya Spiderman ya mwasi. Mokolango tati nje na zaki na ndako. Atuni nani wana? Awa tomonaki ceci n'est qu'un rappel. Tomonaki atuni ya yango ndenge komiko ya boy kaka bra baniko toketi. Otelemi bozo telanga likamnini. Oh, mwana mwasi okomis bizarre hein. Kendo changer côté na kati. Réaction zate. Nzoka makambo sika yangoyo. Est-ce que ça va? Azolo bate. Anne oyo nani totala. Nzoka nde akiko frapper tanti Jane. Est-ce que tobosani? Tomona jamais Spiderman na mwasi akende koboma. Jamais tomona ya boma tanzinzi. Mais oya komi koboma uti wapi? Eliko loba ete balati kaka nde longi ya pamba. Baction oyo ezolakisa te kezali vrai Anne. Nzoka baction eko trahir elongi ya mutu mususu. Kaka wana sima ya motango. Enfin tomonaki ezalaka boye nzoka Anne penza azongi. Aya boye akuti bemba pamba. Et voilà basali baction na elongi na ye. Makambo salami azalaka na ete. Et bon là libe poni ko tantine. Tante Jane. Tante Jane koko fate Tante Jane. Et voilà c'était trop tard. Est-ce que mokile kondima? Endima ki pete. Pourtant ba moni makamba boye. Bayebi. Oya zalaka sur place esika bembezali. Na tango ya crime babenga kaende mobomi. Tango mobali ya Tante Jane aye. Asambe la kanzambe makasi pe aboya ka présence ya mwana mwasi oyo. Akutaka mokolango pe. Anne azolela. Jane akufi. Et voilà tango akutaki makambo yo. Aboya ki kondimela Anne pe apesa ki confiance ata mukete. Alongoli confiance nyo sa pesa kaye. Considération nyo ceci laka. Voilà ko perdre mwasi oya lingaka. Mwasi oya kufi na zemi. Tela masolo ndenge toti komona. Na tango soke zalaki yonde komona kaka. Oye kokuta likambo salemi. Mobomi alata kelongi na yo. Est-ce que okondima omi kabana la police? Okondima omi pesa na mobeko bakanga yo. Ou soit okokima yo po batele longi. Ebongo Anne. Na tango yo peto tuniye akosala nini? O mobali akuti ebembe ya pamba mwasi akufi ya bandiko lela. Oyebi mangamba salaki akeko kanga porte. Alobimba lo na zu preuve. Na boyeki nanga kota na lopango oyo. Awo kote obomelinga mwasi. Awo zali awa nazobenga la police. Awa tomona kindenge zalaki. Aleli mwasi na Jane. Voilà moko komi koboma. Abomi paleki. Voilà bato mosusu balati ngambo. Ndimelanga na lobi bien na bomaki na ngai te sanga ite. Ngai te na yebi te na yebi kutelo kote ndimela ngai. Boba ndimaka na maloba ndengwana. Alela Tante Jane. Mobali kuta zo boya ko sentiri ata ko sentiri ye. Pona mobali wana nyoso za balarme de crocodile. Pone ni neza paso ndimelanga yi. Ndimelanga oncle ndimelanga na bomi na ngai yete. Na yebe lokote. Lobelanga kasi raison ko za nini vraiment on di makenga na roboma Tante Jane. Tela mwasi wala kisinga bolingo. Ala kisinga penza ndinga bateli ngai. Yenda ndimaki ngai. Tango mokile bwa kisinga pe ba molinga ipamba. Lobelanga sikoyo bonyozo kanisa ngana kokiko boma ye. Ngana boma ye ko bana ndenge nini? Ndimela ngai na bomi na ngai yete. Na ye ko kute bemba pamba ndimela ngai. Oncle na bomi na ngai yete. Pardon Tante Jane na kufinga na yeba kite. Atata ngisima ina miso esili nani akondima.
suspense. Kala mingi te ezalaka kaka boye. Voilà bato bakomi kosala ba prière. Nzambe a intervenir pour mobeko koto awe kolimbisa te. Awa mobeko ekosala kaka ndenge yebi. Voilà. Mobali abengaki la police. Aye kokuta mwana mwasi oyo Anne. Na ebemba mwasi na ye. Alobi kaka mbala moko mobomi yeyo. Enfin la police akoti na kati. Mobali abandi ko se justifier. Na kebisaka mwasi na ngai nalobaki malamu. Tika mwana mwasi oyo akota wate. Mwasi na ngai yokelaki ngai te. Tango mobali abimi azongi makambo ebongwani. Voilà. Inspecteur Pazoko Tabasolo, Tokoko Matina Suka, Tina Mosisa. Bon, élément, mais manzoto oyo mbangu benga ambulance et un hôpital na morgue bongoto banda baquette. Et voilà. Wapi Anne disparu. Voilà babani kotala sikoyo nzinga nzinga. Bandeko ngape na comprendre tabimi na mopepe abimika ba oh abare bango esprit alimwe kaka bakomi na bango suko lukaye alors kazalaki kaka kala mingi te na minute moke. Spiderman na moi ça mystique. Anne alakisi bango numéro nanzela bimi biso to monite baluki ye azate. Ah ezaki likambo soit abimisa soit akima ya poni na eko kima. Bima ndako nanga nalobi namona ote nasa susu na posa te misu nange mona yo limwa bima ndako na ngai kende sikoyo vas-y sors abengani Anne alingi jamais amona mobomi ya mwasi na ye atuna nde biso tolobela ye to expliquer ye kanda ya pamba likolo ya Anne elongi na nde balataki mobomi ya sa mosusu. Ah. Tangwa ke libanda kanisaka tangisaka mai na miso. Quel malheur. Amoni tanti Jane babandaka wana na excursion toyebi mokolango. Tango ana expliquer histoire na ye alobi na kobenga avocat. Qu'est-ce que c'est? Bakosaka na obo ete. Voilà moto akotaka likambo na eti na suka. Azalaka lokola pe enseignant sin école na bango. Mais pembeni ya Anne apesi ba solution pe na mo makambo ebele. Bongo ne a invitaki aya kovana na ndako na ye. Sikoyo Anne a perdre moto oyo ya valeur po azalaki cher na motema na ye. Après cela elongi moko ezosala biyoma na elongi kaka ya Anne. Jésus Roko rie kete shika baba baba Mario kete shika baba 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 baba. Webika bandiko beta lang. Ayaka na ndako. Zoka tantin chen ayebi. Chérie, kosele mabete. Yende Spiderman na mwasi. Olobi Spiderman na mwasi. Makanisi ya mwana mwasi esongi na sima. Abandiko parcourir vie na ye. Atali tantin chen. Tantin chen akufi. Mais ba souvenir yango yo. E makambo yo esi eleka nango kala. Toyebi ndenge salemaka. Bayambaka ye mokolo yango me mobali yoka badute ebele. Oh voilà bandeko tango muta perdaka. Un ami, connaissance, to relation moko cher. Makanisi na sima etalisaka bango ba film nyonso
batangwa malamu oyo moto azalaki pembeni mpona kosunga ye. Anne, voilà, na mémoire ya Tantine Jane, avandi abandi ko méditer le passé. Alela ko ndenge nini akolela ema na miso. Et voilà, à se retrouver siko yemoko moto mosusu akomponaka na mokili oyo aza te. Et voilà, nani yango akobetela lisolo pandima. Oyebi na télévision tango basango etambolaki ke non Spiderman na mwasi akomi koboma. Moto aboyaki kondimeza kaka Tantine Jane. Mokili mobimba bakondanaki ye. Elongi na ye na télévision tango bimaka. Omoni mobali alobi malamu nakoki su kondima te na mwana mwasi na ndako na ngai. Ye Tantine Jane alobaki ye te. Mais yo moni télévision te. Non nandimi te eza ye te bajar na ye te. Nandimi mwana mwasi eza ye te. Sima nango pe akoti. Ayaboye bauti kolanda formation na télévision. Yo sikoyo elo nyozo sana na kati ya ndako na ngai. Nini yango zolukawa olingi ne pona biso nini yango olingi so biso to kufa. Et voilà bandeko to se rappeler masolongo ndengele kaka. Voilà na télévision bauti ko annoncer que Spiderman na mwasi auti ko boma. Et voilà moto nyonso na télévision a condamné elongi oyo. Mais maman oyo Jane aboya ki était. Voilà ça qu'on s'expliquait. Ezalaki yena mobali na ye bayokanaki. Balukelinga mabe yango zongeli bango. Nengeka na sukusande likambo na bango. Omoni maloba nyonso ezobima monoko na yo. Est-ce que miyoki vraiment yo moko? Vraiment, tela buzoba nyonso wana osopi na monoko na yo. On le met facilement. Ozomona ngo simple. Okosala mutu mabe, ozope ko se justifier. Ozobosana. Que Bible zoloba. Que vengeance ezakande likambo na Nzambe. Nzambe eza yende mutu aza Nzambe ya vengeance biso batute. Ye wana vandi. A raisonner mokolo bakendaka na excursion. Rappelez-vous bandeko école ba organisaki excursion. Bakendaka ko découvrir nature. Bakendaka ko découvrir ba termitière. Awande ezalaka esika epaka nyonso bandaka. Esika pe bato bakimaka bambango. Esika bakuluna bakanisaki mbongo na bango ese retrouvaki na bana classe. Balanda bana classe bango tenzoka ba innocent. Rappelez-vous la histoire. Et tout ceci est comme une image souvenir. Tantine Jane les lois azate mais motomoka zokanisa ye. Moto zokanisa ye zande Anne. Spiderman ya mwasi a se retrouvé quelque part. Ezalaki na mwana mobali moka zoloba iPad nange bungi siko na tuna nani bozoloba te siko iPad nange bungi. Voilà première partie à film na bisonde yangoyo. Le fils du gouverneur Abimi tellement que ye balar elobara nango alobi ceux qui bobo sanité boss ezangai n'est-ce pas? Ouais. Andima asombe la moto iPad oyo abungi saka. Avandi azongi sima kanisi na sima. Oh la belle époque. Tantine Jane oza wapi? Le fils du gouverneur alobi na kopesa prix na moto akobina makasi koleka. Et na concours à danse suka nango tomonaka la gagnante
ezalaka bongo ye kaka. Anne aganyaka concours mais bafiti bazangaka te bisolongo toyebi malamu. Oh bandeko, rappelez-vous esika Anne azoseka moko akangaka kanda ebanda bandeko mabe bajalo epai kulu nazoluka mbongo akende kotala boye bana classe bazosakana na mbongo. Et voilà histoire ebebaka te boye awa inutile tobeta lisolo toyebi ndenge bandaka. Mais lelo Anne a raisonné azomona le passé atali pe amoni ba oyo bakufaka bazaka ba innocent atali affaire oyo etindaka bango bami batela contre bakuluna. Et voilà na kopanzana mwana mona bendana nzela moko bakimaka na le fils du gouverneur. Coup de feu Anne azwaka lisasi mais akufaka te. Et na nsima lokola secours eyaka te eloko nini esalamaka. Rappelez-vous baswaka ye nde na araignée. Araignée ntango asui Anne a transmettre pouvoir ya Spiderman ya mwasi eboye nde nzoka afale moko aya kobikisa bandeko baninga kati na zamba oyo bakimaki bambango bayebaka tina te. Ntango moto yango ayaki na forme ya mwana mwasi. Et voilà histoire ndenge ebandaka. Pouvoir ya araignée mokolo baswaka ye normalement soka lingaka kufa na lisasi asekwaka na force ya araignée. Et lelo a défendre cause ya ba innocent. Mais ye moko balati elongi na ye sango etamboli aza criminel. Tantine Jane pa kufi ekosuka wapi? Na nsima ya ngonga le fils du gouverneur Jeff tango azopusana amoni kaka mwana mwasi na mawa. Et ensemble alobi abomiye nani ennemi mtabomi Tantine Jane. Oh nzambe na ngai nzambe. Oh ba comprendre eza nani Spiderman mususu mwasi azalaka po aboma ye pona nini abomiye na yebi na ngate auti ko boma ye na yaki retard. Mais sûrement na yebi ke na kozwaye un jour na koyeba nani wana penza sali boye tango na komona ye akofuta mabe. Tantine Jane azali kaka moko moto moko na fi na ngai po ani bayeko bomela ngai ye pona nini sava likambo te nga pezo salanga pasi soko yebi te mais na confusion na mutu na nga poni ka Tantine Jane na jure na eko jure na kolanda tina koyeba moto asali makambo oyo na koluka ye na ko comprendre qui a fait ça. Na yebi atako nini kosenga ngai ti na kozala libre sima komona moto asali boye. Jeff ndimela ngai naza innocente ngai kutu te ndimela ngai bonebe si utela ndimela nani na tango oyo il faut nazo atana raisonner soki ya solo makambo eza ya solo. Voilà Jeff a perdre confiance na ye na Anne ye moko na mokili yango moto akondimela ya za susu te. Jeff akekolela Tantine Jane azalaki enseignante oyo alingaki bana classe na ye. Tala Jeff
Oh, azokanisa sikoyo Madame Jane. Ah, simaliwa na ye, bato nyonso bakomi kokanisa ye. Bazalaka mokolango kotambola pendant l'excursion. Madame, nalinga na peso merci. Parce que, oui, présence na yo sala kabiso bien. Nalinga peza ozala pembeni na yo, madame. Ok. Ba souvenir yango kaka nde tikalaka. Thank you. Voilà Jeff akanisi ye na mwangonga. Tantine, ba invité yo na anniversaire na ngai. Tozala, tosepela, tozala zala. Moto nyonso alingaki ye. Ah, lelo na mokili ya bawa. White ant, red ant, black ant. Beautiful. You're smart. Let's go. Bato bakanisi ye bazali. Jeff, tika kolela ko pardon tika. Tantine na keya kufi. Quoi? What? Oh, comment ça? Oh. Ndenge ni su wana eya kufa ndenge ni? Bo mutazoka sanga so cha tembe. Oh, Tantine na kufi vraiment. Ah, enseignant malamu. Na ko sale penza boyeko. Est-ce que oyebisaki mutu moko te ata likambo na nde na solaka na mokolo wana? Non, non, non. Pwano tuni ngai. Juste na ngeka na yeba. Oh pauvre Jeff, ba souci la tiye, mais ba misusu on dirait souci rien. Batika ba semblant. Ndetika ka ba sangwango misusu babande ko zelango po ba sepela na ndenge moka système. Coup de feu. Bango bazaka mosika te. Bazaki d'opération quelque part. Ba pete masasi. Sûrement bango bazaki na opération. Bango na toyebi. Saki ya mbongo tambola. Banginda rapite banda babanda. Voilà, leader na bango akenda koluka banguya. Asimbisa makambo nyonso na nganga. Po soki baki opération bazwaka bango te balimwaka, bapumbwaka, bakomaka invisible. Baforma bakisi balingaka yango wana. Et ça, combien ça on a? Et ça, 6 millions. 6 millions. Ok. Striker. Ouais, boss. Guerre, moko za liboso na biso. Pe nazo comprendre que danger za liboso. Nazo sentir ango. Esengeli, tozala susu. Na minduki ya makasi na maboko. Po esika tozali ekoki kokoka te na bisika tozokende. Olingo loba nini wana boss? Bon, nalobi zwa contact ya Scorpion bala moko. Tisenge to prepare opération moko. Eloko bango bayebi kaka yango yo. Soit ba ok côté la moto ba ofile moto moko na balar na ye boss et sengeli vraiment tous la préparer ye bien pour makamnenge sa lelo bato nyonso baza contre biso. Ouais, tika na bana ukanisa zela na yebi nazoka ni sa stratégie biso sengeli to salila meilleure stratégie o sengeli to employer. Ya on a zo boulé na tango. Mais c'est quand même tout bon ma po baroya ma lembete. Voilà bango pe ba devise na bango, organisation na bango, ba stratégie na bango,
Mais pour tout cela, suka nango bango baza ba miyibi ba kuluna, ba brigand, ba criminel. Gouverneur azobenga. Nalobia. Eloko yebi okosala. Soko koti no tel wana kende kanga ye. Soki okoki kanga ete boma ye. Aboma wana ordre ya gouverneur. Et comme boye Anne a se retranché. Motoko pesa confiance à zate. Et loko to banda ko sela yangoyo. Ah, nzokande ezande yo. Yonde moto zaki si mozo boma batu. Otero ne longi nangai. Na memanga muti oeko boma tanti nangai. Oza diablesse, oza mabe yo, na selo mabenin. Nano mone lokote. Ngana kotika te ti na kokomisa fi na o très misérable. Pe na lobi yo, zala pe mosika Jeff. Yo siko kasoko minani. A frappé. Azongisi. Bande kona bangi nzokande na banda ko zela. Tala likambo ba Spiderman mibale ya basi bazobunda. Nzokande komi likambo ya original na photocopie. Nzokande pirate azaka original te. Abandi ko frapper Anne. Abandi ko frapper bande ko zana ngoka katango. Siko nzokande monguna la kiselongi. Monguna bimili boso na ye. Alati lokola Anne. Men nzokande azosala bambeba. Alati siango na kombo na elongi ya moninga. Anne aza frapper. Ennemi aza kobeta. Bande ko zaka apona mwatango. Ezalaki nzokande Spiderman ya basi. Bango mibale. Moko aboma, moko abikisa. Moko a menacé, moko a solola. Dispari. Et voilà. Nzoka bakangie singa. Na simaona Jeff aye. Anne. Aye kotala. Anne na mabele. Telemisanga. Oh non. Oh mawa, désolé, qu'est-ce que c'est ni ne komeli oboye. Azalaka na souci. Aibika koyepe ko zolikama bien que yende gangi ya filme. Nana sali oboye, loba non na sali oboye. Ah, encore peut gouverneur, c'est pas ça qui ordre. Battre la boye, c'est la police. Eh, pas un geste. Koningala te kima disparu a pepe likolo. Yekota sana mapapa Superman. Yonde nani? Obongo yebinga ite nani? Ngai mona gouverneur. Ebonga saini. Ale tambola na ino. Balobi mobeko tala kelongia mona gouverneur te. Awa mitindo se kwai. Bako maboye bakuti bango mibale. An apumbwa kei Jeff atikali. Lokola mobeko pe ha ebetaka nanu bien que mwana mokonza kota boloko te. Asamba moke ba obetaka lisolo na sima. Quoi? Olobi, mon fils, awasa nikuna. Boya na esiko awa na mona ye. Yaka na ye na lobi zonga na ye awa. Ah bon? Ake koyoka ke oyo tozoluka ye te mwana na yo nde tokuti. Et voilà, bazo kanisa bazo koti sa sécurité. Bazo kanisa bazo combattre Moyini. Bazo combattre assassin, zoka bazo combattre nde innocent. Vrai moyibi, vrai mobomi, vrai ennemi, yewana zobatama. Si maloboko. Onin. Qu'est-ce que c'est? Olingi sikoy obebsela nga image. Obebsa kombo na ngai. Batu baloba mabe na kombo na nga. Nalobia, kombo le fona kebisio. Zala mosika kombola kamona mwasi wana te. Criminel wana lingo mone po anini. Malembe son excellence. Nalobi, eloko elongo na miso na ngai yao. Awa si bakoma na mwa pouvoir. Awa bavanda na bakiti, mwana komi eloko oyo. Ah bon? Insécurité nde yango problème ya gouverneur. Jeff, maman, changer comportement, Jeff, tel comportement na yo. Keba, ne se peut tellement makambo sali yo. Voilà maman, a gangeliye, ayebelaka, aza mwana mokonzi, bagafe bele na balabala te.
oyo nani abimisi loboko keba po moko so boma moko so bikisa nani yango aya malembe to ya na mpuluba oyebi na yebi kebe azomena sengai na yebi kaza mabe palinga bebisela nga image mais nazaki na choix te bolikambu te zala nanga sikoyo obatama te esengeli nga na longwa wana kende s'il te plaît tika nanga s'il te plaît oza na risque kotambola yo moko nga pe awa na umela te nakobatama awa te t'en fais pas nayebi ke ntango ba problème ekosila nakopesa nano merci parce que obikisi nga mpo bateli nga na ntango oyo eza nde Anne bien que Anne relation ya bien azalaka en bon terme na mwana gouverneur mais toyebi ke mosusu ayaka liboso na ye po abeta masola bolingo akomi na basuperman ya basi mibale moko na ayeboye mosusu akoya lobi et ensuite elongengo ekomi suspect kaka yende mutu atelemela Anne tina mabina nsoka nde alekaka na ndako esila te azotala gauche droite ayebi likambo nini oyo aye kosala po abanga bato bamona ye nsoka nde toyebaka te akendaka na ndako esila te Jeff na nsima mokolo yango comprendre moto moko aza suspect fo nayeba ye nde nani ake malembema doucement acomprendre ba trajectoire alekaka alinga yeba sikoyo nini yango kaka yaka awa kosala suspense alinga yeba pona bilongi toyebanaka me na makanisi toyebanaka te na mitema aboka misu boye bandeko à suivre prochainement gardez rendez-vous toko continuer bongo histoire na 10e saison bandeko lisolo yo toza mayele tina suka toza nango ekoyebana